Apparemment, il y a un bateau qui vient. On ne sait pas si c'est la Libye. C'est un autre bateau. Donc nous sommes là. On attend seulement le miracle de Dieu. Vraiment. On ne sait pas où on est. On est là, on flotte sur les vagues. On flotte sur les vagues. On ne sait pas où on est perdu. Nous sommes sur place depuis 3 heures de temps. Depuis 3 heures de temps. Voilà les gens qui sont en train de se noyer. Voilà les gens qui sont en train de se noyer. Voilà les gens qui sont en train de se noyer. Nous sommes là depuis 4 heures de temps dans le naufrage. Voilà les gens qui sont en train de se noyer. On ne sait pas. Hey, Chano, quand on t'a dit pain. Tout c'est Dieu, non, papa. Petit père. Ouais. Ah, voilà la souffrance de l'homme. Hamza Bano, tous ceux qui sont avec nous, manager, la famille, Serpent Bleu, Sunda Junior. Si jamais vous voyez la vidéo, c'est que peut-être on n'est plus là. Alors réellement, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika nzambe apambola bino esika nyonso ezwami bino ezali ngai wa bino Mère Dorcas la grande dame bandeko kaka ndenge tomesana koya kopesa bino basango epuis kopesa bino toli nayebisa ye bino soki likambo ezali tokoya soki eza te tovanda kimia. Et c'est avec de larmes eza na pasi na motema pe na mai na miso nazo sala émission oyo eza mbala ya liboso te mais tokolemba te. Pourquoi? Parce que à cause ya ba âme pona souci ya ba âme ya ba bien aimé na biso ya bato yeso akufela na ekulusu ya bato nzamba kela na image na ye bandeko vie humaine ezali kande na biso bino que la vie est sacrée, la vie est précieuse et vie eleki nyonso vie pe mana bomoi eleki nyonso. Nzambe, en mettant le souffle de vie dans l'homme, et ezalaki na tina. Et tant que Nzamba tina na mokilo eza un objectif. Mais ça m'a rappelé parce que comment na batu. Bazako abrégé ba vie ka aboye. Au nom ya kokende ko luka mbongo to pe kokende ko luka vie. En fait, la vie est partout, hein. La vie est partout. Na end vie ezali. Na buni ya vie ezali malgré bat bazo kufa. Na Congo vie ezali, na Europe vie ezali. Il y a des gens qui vivent mieux en Afrique que les bat baza en Europe, na musika baza. De même, il y a aussi des gens qui, au fait, vice versa, eza bongo et na nyonso. En grosso modo, torolobake toute vie est vie. Les amis, toute vie est vie. Quand on a ibisa bino na mokili, o batu nyonso te ba bengami baza bato bozwi. Ba riche ba rozala, ba pauvre ba rozala, bato classe moyenne ba rozala etangama bongo et ekotika la ndengona et c'est partout dans le monde entier. Quand de botu komona ba image et sali pasi bandeko nange sali mawa. Banzela ko ya poto makolo o bandeko nangai des milliers de vies ezobunga. Yana bato ebele ndeko na bango akenda poto bandeko na bino bakenda poto boyebi kaka ya akenda poto abosana biso. Boyebi kake non akenda ko luka vie suite boyeba kate bo eloko donc en fait ebele bakufa ekozala médiatiser te mindele bayebi na bango mais bako médiatiser te. Pourquoi? Parce que eza ba mouche ba insecte ba niamande ba okufa boyebi. C'est comme ça que ba considérer biso na poto awa mwana kaka ya 12 ans moko mibale te misato te so ba violer presque ningane. Mais en Afrique, il y a des millions de guerre à Congo, vous comprenez? Et les lots image yo soki tozu yango ou encore les lots soki tozo basango parce que ça ba mambo bandi les lots hein. Il y a ba mambo bandi les lots depuis. Les lots grâce à réseaux sociaux, vitesse ya Android, quand ndenge monde des okendele
nde sali ke tokoma pena kozala na ba image tokoma pe komona ba mosusu ba biloko mosusu mindele na bango moko bandeko na ngai bokozwa ngo te bokomona ngo te bokoyoka te baza kutu mpe na ntina te bandeko na ngai sangwa mosika ezalaka nango verité te to mpe réalité te baoya biso no nzela bo ezosimba kuna inta mbala moko monika so okomi so okomi Maroc kaka mbala moko kaka osali masolo deja okoti poto oyebi ya solo wana do na Maroc so otelemi ezaka nde ezalaka otelemi na beach omona bato baoleka na mosika na Congo Brazza nde basango babetelaka bato yaya sango mosika détrompez-vous ezalaka bongo te makambo bayebisaka bino eyalaka bongo te ebele bakufa ebele bakotasa mabele ebele bibembe monana te likola sango mosika ya na adage mo elobaka na Kikongo ntiu kalanga kozulu ibwa mokili ovandaka te likolo etuta ekweya likolo ekweya tomona yango no okoza na contre moko quelque part otala mosika omona ndenge kuna mapata eza ya kokweya soko okei bisika ngo wana omonake mapata eza ya kokweya te obaloli miso otali koto outi kuna omoni mapata ekwei en fait c'est ça les amis il faut faire très attention koya na poto eya mabe te mais moi je te conseillerais so oza na projet koya poto wana projet kobengisa ndeko na yo na poto bunda en sorte que aya na voie normale aya na visa normal aya poto ndenge mundele ayaka poto azwi avion amati akiti soki wapi azwi avion amiti banzela ya makolo nzela mai nzela mutuka et les amis évitez ça tala ntango na oloba na yo éviter ça nayebi eloko nini na oloba bomoni kani bowuti omona baimage wana toyebi te bandeko wana eske ata moko abiki toyebi te ya pas que ça baimage yango eza mo ebele ya na moko nga nauti komona récemment na TikTok ya bacongolaise bana basi naoki pasi na motema nasalaki erreur na fale na partage yango de façon que baimprimer télécharger lenga yango nasalaki erreur na bimi na page yango en fait avant na bima na page na komelaki une personne alobaki katalaki ba vidéo wana bon atikali pe o répondre nga te moi je croyais peut-être au répondre nga pona senga atindela nga ba image malheureusement atikali ko répondre nga te bon au cas où to reçoit grâce à mona ba image wana en tout cas to tiela bino yango les amis ba boyo ka ngona sango somo ba image wana somo batu bameli mai balembi bakokoloba te baotala kabwe mo mosu azali na mwa makasi sikoyo eloko nini eleki bomoni kandi bozomona wana effectivement bango mpe badiembeli na bato soki mpe ya baarabe chose bizarre baarabe bango croyant ke baedaki bango oyebi ke bazoyede na bango te bato batalaki baimage balobi ke babande kokende na bango kande baye wana basolisi bango mpe babaluki bakie na bango est-ce que vous pouvez imaginer bazalaka mitema mabe baarabu wana bomonaka bato ala akuba wana bazalaka mitema mabe boza nango ide te baraciste bandeko babebe batioli mwana mwasi moko azalaki wana azoexplike des bébés sont morts mes frères et sœurs comment bokozwa bariske ya boye mpenza bainonsa ya bato boya kokota nzela bariske boye na bana soko omoni kolingi otya mutu bakata tika mwana tika bana bainonsa ya bato vraiment bana bato baye na mokili basengi te boya kobomisa bango na balolenga boye quelle méchanceté banzela wana eza banzela moko ya ou bien la vie ou bien la mort ya banzela moko eza rassurant te ke non nde tozokeboye tokokoma te ya banzela oyo ti bozokende boza conscient boyebi kende eza boye tout comme tokokoma te mais pourquoi prendre de tels risques mes frères et sœurs tala ya na bato balala libanda lipa kolia o aanango te mais bakoma koya bapoto ayaka vacances 2 semaines atamboli azongi na Afrique ape stable asimbi pe kisi te baza la vie est partout moi je te conseillerais yo mto olanda ngai ozangi na makanisi oya banzela wana tala
omoni mwa $1000 oyo obombi to soki 1500 soki mwa 2000 okosala nango makambo ya minene okosala nango makambo ebele eya na bato babanda commerce na $10 yaya bakoma bafournisseur na olokota makambo ya kolokota te nazoloba na bino bainformation oyo to mpe batémoignage oyo vrai na nango nayebi. Il y a un pasteur, un prophète, Yves Kayembe, avant na Londres, akenda Kinshasa. Akekin, kaka ndenge bezalaka ke rote en église mo songolo bat bazo yazo sambela pona bango mama moko ayebi ke non mosali na nzambe awuti poto aye kolelela ye pasi papa bana balete papa tala bana baotanga te atali mama na bisi mama je n'ai rien poche nanga mobimba $10 asimba mama na loboko asambela pona mbongo na sambela pona ayebisi te kata mapa pour bana bazwa ne fils que quelque chose à manger papa na témoigné à lobby à chaque fois qu'il na Congo maman na mutayela ke ba au pire au mona ba melaka ana pona ko melama ya pompe bien te pona ko éviter ba tout ça maman na comme fournisseuse s'il vous plaît na $10 nde onanga $1000 wana ngo $2000 wana ngo $3000 wana ngo olungo zwa ba risque ya okende poto ya makolo ya mai po olingi yo okende poto poso ba expliquer en réalité à poto ngo ndima no pété olobaki no bino bozangu na bozonga te poni parce que c'est ça so to so expliquer batu o kaka bo bino bozangu na bozonga te poni tozonga ndeni to sito ya tozonga ndeni mais pourtant l'information ebele pe ba komozonga o ba ozwa pe ba circuit to ba kopo mo ta mususu pe eleki mais batu combien batika misala na poto ba komi plus na Congo o sa ba business combien bazo investir na Congo combien bazongi ebele bazali moi qui vous parle na projet kozonga à Congo poka bana nga ba mike makasi so bana nga bazali déjà na âge mo ba koli ya suka ko zatanda ba 16 ans nande na potote nazo bisa bino makambo na okosa te dans les jours qui viennent na ozonga na web sabino kande na bisa bino na komi na Congo vous comprenez mbongo za nango ndeko bondela nzambe a orienté au absolu nyosa nango oui transport et foot à makasi moi j'ai un ami un mécanicien ya somba des fois ka bakecho ya bino na bakecho ya occasion parce que ya sikeza la moins cher so ba 4000 so ba 3000 na ndambo bakecho ya occasion avec 1300 so dans la chance $1300 mosusu pe à peu près okokoma la ba 1500 kechi ya occasion mais ya moi bien ya na ba condition ya bien eko sala pe e bouli 6 mois ozongisi pe mbo o double pe mbongo kechi mosusu et puis ozwi wana oteki ya sala abongo soka zia luki mwa 1200 1300 moko luki qu'est-ce comme moko za mécano a simbi à revendre a sala ndengwana mama papa oko luke loko mwa ndengwana oche chauffeur c'est vrai ba risque à métier zalara transport ezana ba réalité nango tout ça mais quand même on se retrouver avec le temps ozo bomba malé même o tala ozono stabilité oza stable ezara te foza na ba millions la vie est partout. En fait, na opesa yo choix ya bien na place ozo risque ya kufa na mai. C'est étonnant na tie elo mona na TikTok mutu mo azo komelanga tika bango. Yo si oza na poto mais il faut être bête pour dire de telles choses. Batu ba okufa na mai, mutu akufi, bo mone suta kei, vie kei. Mais mutu azo ebisanga ke non na tika bango. Do na tika bango ba kufa, c'est ça. Franchement, vous savez quoi? Il y a de ces choses là nous africains, to salaka. Nde pusaka mindele babenga biso banyama bolimbisa ngai na otiela bino image moko namonaki ompeka na Facebook mbula na Congo mbula boyebi bamai nde etondaka na mboka wana bato bazoya na mutuka ka bamituka oyo ememaka bato wana babiloko oyebi bakomi kote moko batelemi liboso na bango en fait esali neti chute shit ya mai neti babenga ngo nini do neti érosion quoi de mai ezo chite pona mbula bandeko na ngai non nayebi te na chauffeur na bato bazali na mituka na nayebi te so baza na mitu nayebi te so ba bato solo. Vous savez quoi, les chauffeurs décident ya ko continuer marche akota na kati ya libulu wana ya mai nayebi te avec par quelle magie. Donc na limite mutu abikaki wana en fait bajera babiloko ndenge wana nde mundela tunaka est-ce que ba africain bazalaka batu te pourquoi simplement parce que la tête c'est pour raisonner
Et puis, croyant que va réfléchir, va sortir décision, va quitter. Non, non. Va décider, va côté arrêter maille, donc mission suicide, quoi. Va se suicider, va qui n'a pas encore koufa. Nde biloko tozo sala. Nde konangai. Mer Méditerranéenne, autotanga na classe. Et ça, la superficie, na habité ceux qui a combien de ceux qui n'a bien été ceux qui kilomètres, ceux qui nini, bino siko bozo ya ko matana mai wana na babato mo compliqué wana kuta ya ko benga eza bato te ngala benga ngo biloko apema ba biloko mo ba fuli yango mipepe ba tiango moteur et puis bino bo matana ngo bo traverser mer Méditerranéenne mais il faut être malade dans la tête. Je préfère encore nazonga na mayombe ah oui ya nali atambala makoko vie appréciée vie à sacrée. Vous comprenez? Problème était, attention aux en souffrance, mais néanmoins je vais vivre. Et lobby et kokipe ko rassurer maramosusu. Bandeko nangai, na bolingo nzambe nazo supplier bino. Yo zana projet en Afrique. Ozana poso ya poto, yaka na voie normale, poto ya mabete ba pekisi mutute. Poso to lobi akoya te parce que tala poto non o lo bageno bo amite mamabe ou encore so non. OK, problème te yaka poto so ngo ya poto yaka. Mais yaka on a voie normale. Koyango na nzela Turquie te. Koyango na nzela ya Maroc te, s'il vous plaît, s'il te plaît. Koyango na nzela ya Brésil te. Plus ou moins 2 mois passés, couple moko ba perdre bana mibale. Bana ba plus ou moins 8 ans. Moko kozana ba 7, moko ba 9 ans ou 8 ans comme ça. Ya mobali na ya mwasi. Ba parents ba tikali bana ba kufi. Na otiela bino ba photo. Na otiela bino ba photo ya bana wana. Na otiela bino ba photo ya bana wana bomona. Bae Brésil quand nde toza ote na Afrique passe na Afrique nzala ba kimi nzala na Congo bae Brésil soit disant kuna nde makambo eza bien ba sali vi ba boti kuna pe passe eza kaka ote a pe passe ka photo ko États-Unis kuna nde poto penza solo États-Unis ngo banzela makolo bana ba choli batu bazo kufa na banzela o bwana ngo idete lelo otoza na connaissance makambo eza grâce à réseaux sociaux eza eloko bandi lelo te quand nde na ebisa bino ebele ba kufa batu bayebi kaka no yaya akenda koluka mbongo akenda poto abosana biso atika biso toteka lopango nzoka nde yaya kufa bandeko esa pasi na motema komona biloko ya boye bandeko nanga babebe bana mike bayebi eloko te mama nanga papa nango ozoyoka ngai wana mwa mbongo na yo nga nzambe année passée bomonaki non année passée bomonaki nayebi te nasali émission oyo à la hâte. Na salle émission à la hâte na ebité sona kwa ko réunir ba nini o nyonso ba image o nyonso pona tiela bino. Année passée mwana mwasi moko camerounaise azana salon na esthéticienne a gagnera vie na ye nga nzambe na ebité batu baluka nini oyebi ezana batu msuna ba Afrique wana azanga ane ya kolia te. Ah oui yana batu o penza boka 2 jours 3 jours azolia te. Nzala me aobika ka vivre ta musu $10 amona yango te 1000 francs na pasi mingi ezaka batu o ta musu elo akolie mona na nango aliaka ne mikolo nyonso malgré il y a des lestages mais aliaka et ce sont ces gens là nde bazalaka de foka abunda kangisa mbongo na pasi akozwa ba risque ya okufa pendant que batu musu baza o ba vivre na pasi 10 000 fois koleka ye bazali. Moi, mwasi wana bandeko ya camerounaise ape déjà tanti na koli dans des quarantaines parce que moi na liboso zayi déjà soyi na 20 ans 18 20 ans comme ça esthéticienne na salon na sala ba manzaka aza na clientèle bat balingaki bat basepela na ye akota poto na nzela ya désert ba pekisi mama na bango pekisi famille pekisi et ba image bazui même ba image comment est-ce que bake ko questionner batu oyo babane ko yako sala musala pa na ye moi moi zo expliquer non asalenga manzaka juste la semaine passée to bane kutu ko solo la tango zo lo bakazo ya poto to pekisa ki ye parce que ene muto sala biso manzaka asala asuki asala rabie bandeko amona na moi $50 amona na moi $100 les amis ndeko moi ça zo risque na bana mibali na babatu mususu kande ba riskaka wana bakota boyebi nzela désert boyokaka ngo na sango omoni na désert moyi ezalaka na désert ya liwa malili ezalaka na désert na butu ya liwa
okokanga mokufi mwana mwasi wana memami na bato bakomi na nzela boye encore mpe baafricain tosalaka bacontrôle ya nzoto te oyoka moto mosusu azalaka na tension na ye esi ekota na mikuwa ayebaka nde te kazala hypo ayebaka mpe te azalaka na hyper ayebi na ye te tellement tokontrolaka mpe banzoto yango te mama wana so mpe azalaka nde deja na problème na ye na nzoto ye moko amiyebaka te bandeko kaka ndenge babandaki koya désert wana moi bamonaka moto akanga moto akweya miso ebaluki likolo sikoyo na kati ya désert secours euta wapi secours ekouta wapi aotiaka basala soki 2 jours wana likolo na ye soki journée moko na suka nango badeside bao bazali na batelefone badeside bafilme balobi nzambe alimbisa biso on n'a pas le choix parce que tondima te biso nyonso tokufa likolo ya motu moko depuis akoyaki aolamuka te tosali oyo nyonso tokosala malheureusement on n'a pas le choix on est obligé de la laisser ici les amis bandeko na ngai bariska boye po nini bandeko na ngai naoloba mambo na pasi na motema ya solo wana yo ozondima ozwa riske ya kokende kufa ono ya poto et pourtant vie eza partout bapekisi yo koya poto te so omoni kolingo ya poto sala en sorte koya yango na voie normale zwa visa normal futa billet mata avion yaka mais so eza banzela ndambo si je le fais mpona bolingo oyo na nango mpona yo oza être humain vie eza sacré vie eza précieuse mutu aza na valeur parce que nzambe akele na image na ye et nzambe atio na mokili na ntina c'est pour que tu puisses accomplir une mission sikoyo oyo kosukisa plan ya nzambe volonté ya nzambe na vie na yo kaka na poto mpona likolo ya poto et pourtant ozoyeba te ta mosusu lobi nzambe azoreserve lo makambo minene mambo malamu bandeko boyebi bato kombe baya poto baregretaka nga na batémoignage moko mosusu naolanda émission moko paster mo azoteyaka nde toteyaka wana papa moko abengai na Birmingham na mboko naza aolela azoregrete abi papa nga na tanga classe nazalaki cadre na Congo mais quand nde toyokaka poto na sango lelo na ye ça fait plusieurs années mokanda eza te nazo galéré mosala eza te pasi naolinga nasenga retour volontaire baka bongo eza ebele mama papa yo ozolinga koya poto yebake na poto pasi ya mokanda ezalaka naobangiso te nalobi mpe teke koya te eza choix na yo eza yo poso na biso ya te ofinganga olobake non soki nini eya problème te yaka pasi ya mokanda ezalaka et surtout kobosana te poto ebeba poto ya kala oyo boyebaka na ya babelgicain ezalaka su bongo te na bamboko biso tozali ata ozala na molongo sombo ya bana 10 kala bando fute lelo okoma bakofuta bana mibale do so osumbi bango akosumba yeba mpe ndenge okobokolela bango botuna bato baa na Angleterre bayebisa bino makambo nazoyebisa bino mama papa poto ebeba e na bamboka mosusu kutu actuellement ngunda esimba susu te neti na babelgique wana ekomi ka obwaki barefule bomoneli te ya kanda tokende tozonga bamisusu bango wana oyebi ke na vie il faut osambelaka kosenga nzambe afungolo mayele na misu okoma omona makambo différemment mutu lokola milite ya kanda en plein succès eza te ke no ayokanaka su te akundama en plein succès azwa bariske botala lelo ndeko na biso aza wapi ebela mbongo eke na mai bomona nde alelaki neti mwana moke mbongo eke na mai et pourtant baninga bakoma obeta batour na badubai oyoka pa sui abuki marchandise pa kiti nango pa ateki mpe mwa mbongo emati ainsi de suite malgré azosala mwa soki comédie soki nini mais ana mwa activité baza ebele basala yango bacomédie oyo bomonaka wana ebele bana babusiness ya mike basalaka yango omoni bakipaka poto te ya moko oyo ta mosusu baa na possibilité oyoka baye ou bien peut-être nde bamemaka bango wana oyo mama olive osongolo babeti bango tour apui bazongi bazala na susi ya poto mpenza te bacomédien ya moko oyo mpe ta mosusu azwi libala azwi mwasi azwi mobali oyoka baye poto na mais oke ndenge ezalaka kala tout prix ya na posa ya poto non pourquoi parce que ils vivent mieux bayebi yango ils le savent bachroniqueur combien ata ebele te mais moko bazoya poto me bazozonga na bango pourquoi biro nti bazonga poani soki poto ezalaki meilleur baleketi wana balinga bavana na poto balinga bazonga te soki poto ezalaki meilleur bachroniqueur mosusu nayebi na otanga kombo te sino te oyo eloba nango bacongolais na oya ofula ye bato ya lolendo bato
banana ba de abonnés bozo soutenir bango bazo pesa bino valeur mais bakoma lelo na ba 100 000 abonnés bango mona bino biloko pamba ta moi mboto apesa asumu tout nga na yebi bango misu bazawana moko récemment uti poto asali 10 jours azongi na ye pourquoi vandite pourquoi boaki ne ngunda te parce que na poto lingolinga te faut boire ngunda mais avandite pour nini mais pour ebi que chaîne na YouTube moi soki combien zo wana na moi aza bien aza mieux que moto poto. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Baza, bazo ya beti moi tour et puis azongi na ye. Bato bazalaka bato pasi. Nanda kuta mususu penza que non azola na maya lobo bazali mais lelo pe je fungwa mapo anini nzambe. Mama lobi ezalaka ya nzambe. Ba risque zo lukozwa ta mususu zo yeba te okoma député na mboka ana. Otangi classe musala ezate patienté 40 motema. Lobi ezalaka ya nzambe. Oyebi te lobi osuka wapi. Oyebite ni nzamba zo bombelo lobi mutu lokola lité akanda en plein succès azo ba risque bota lelo a perdre mbongo ebele azo lelo nde mwana moke mais moi j'étais étonné parce que na bano luka ya ko sa l'émission ekota na chaîne nanga lité azate lité to kaka ono nzoka bakanga ye mutu beta soki 2 mois na détention pouvez-vous imaginer plus grave atika mwasi na bébé soki na zembe ya monene soki na bébé ata bino moko en plein succès so babengo na émission moi $10 otie na poche kapacha bengio comme amutu na otam so moi 10 000 francs otie na poche songo la bengio kuna ka moi $10 otie na poche mais nyonso zo compter Esther ngala sa leka na émission na chebiso abi akutana na lite ya kanda na restaurant nzamba simbara na motema yebisaki akabele mbongo asombele biloko Esther Ngalasi mama Esther boyebi Esther Ngalasi je suis rassuré ya TikTok so bokei na chebiso télévision émission na ndimi te sali déjà 6 mois akutana lite ya kanda na ndimi ta kokosa musali na nzambe na ndimi ta kokosa akutana lite ya kanda juste avant lite ya kanda kende kokangama na bapoto na uti wana akutana na ye alobi nzambe atiaki akera kabela azoka akabeli $50 alesi biloko na restaurant abi nzambe atiaki aker a soutenir lite ya kanda ayebisi tuna prix ya ticket ya Dubai so atunela prix ya ticket ya Dubai afutela ye mbongo akabele na mbongo po akende mais attendez na poto na nango osailo makambo nzambe azosimba mitema bato na musala ozosala bazosoutenir yo baosunga yo outi na vie ya pasi nga na yebi na landa ba émission lite ya kanda zovana na ndako ya batonga na batole ndako zo chauffer ba moto nga na kabela lite ya kanda ngai na kabela lite ya kanda kala asumba na kata ba wese o ya ba direct wana ba infection zo zoye apesa témoignage na YouTube alobango lelo o na mawanzambe lite ya kanda bali ko bala mosi na Afrique ya jeté ya jeté facture à Congo ka ba $1,500 suzwa ba biloko a bali wana nyonso neza grâce à nzambe bambongo azwa mais ka ndenga zozwa mike siko nayebi te vraiment franchement les africains tozala ndenge nini tozala bato ndenge nini to réfléchissaka ndenge nini je sais pas poto ngo boyoka na sango nayebi te bokanisa yango je sais pas nayebi te en fait la vie est partout lelo akezonga yebandela na case à départ malgré ça lobi ye poto kaka nzambe na ngai oyebi ke tokeseni na mokili babilo musu pardon so lobi oya koloba mabe ya okomota fingi mais bondimela ngai mitu ya bato musu nayebaka te on dirait en tout cas bato bana babongo bamwano excusez-moi ezaka par rapport à makambo nazomona yango na oloba ndenge wana po moi croyez-moi à sa place ou encore na place à bato misusu na osaba biloko boye te je sais pas façon na milingaka nazonanga risque ya oya omata na bato mpona kufa nga nzambe parce que banzela na ezalaka te o 50-50 50% te ya 30% ya chance à vie voire même 20 ke bate 10 même 15 ebele bakufa ta moko abika te bato mobimbe kufa esali naufrage moto abiki te ya moko eza oka sur 66 personnes 23 babiki ata bino moko moi j'ai perdu un ami nabetaka lisolo yo Michel Bola un pasteur Michel asali direct na Facebook nga na landi ao vibrer bosambela
juste 3-4 jours après ba prendre nga Michel akufi nga botika ba G Michel akufi wapi nga mna utolanda Michel asali émission kala nini live na Facebook Michel azali na Maroc bandeko na ngai ka banzela ba bateau wana soki bana na benga wana kuteza bateau te banzela bakatisaka na babiloko apema na mer Méditerranée bakota Espagne esali naufrage eloko wana ebaluki esali naufrage mwana moko bande konoye ye ake amano akendaki na kobikisa mwana wana parce que tellement il est de bangala amungala ayebi mwa mai ndenge ezala kaka ye azoconfondre mer Méditerranée na mai ya njili na mai ya kwilu na mai soki ya lomami na ndenge akenda kobikisa mwana na akenda kokufa c'est comme ça qu'il a trouvé la mort c'est comme ça qu'il a trouvé la mort bandeko bolanda témoignage ya Joël Lekaye mwana mwasi bandosala théâtre ya métis ana Grèce Joël bazala 33 son abosani te 31 ou 33 des personnes babika ka mibale ye na camerounaise moko azaki na zemi ça c'est le miracle de Dieu, il y a que Dieu qui peut faire ça bana bakufa ba inonsa bayebi lisumu te bato ebele bakufa na ba pasteur bazoteya bato kuna bazorasire bato ava bavoyage nzambe akosala bake kuna bake kochola bake chola Joël abika bandeko nalanda témoignage ya mwana mwasi wana soki pendant 2 heures de temps soki 3 heures de temps nasala ata une semaine nazaki traumatisé boza nango ide te nandolala bien te ondie nazala na zemi so nabosani te nandolala bien te nakoka te comment les gens peuvent prendre de tels risques comment les gens peuvent prendre de tels risques donc en fait alobaki tabazali na Turquie il y avait des gens en fait il y avait des fois bato musu ba voyager bato bakende neni bakomi bien oka peyo te kutu nde eza boku nde bakenda bazongisi bango bakangi bango na frontière bazongisi bango okutu nde eza wana kutu bato ngo ebalukaki babilo chaque jour bazoka basango oma eza bien te oma eza bien otokende oka combien de fois akendaki mpo bamata bakende ezobeta bapoto nzambe lola bato bazalaki wana oleba comprendre ke eza langage ya nzambe ta mosu nzambe alingi te rien na bapaster bolimbisi na ngai basoi disant mais toa biso nyonso bato moto a parfois aza te même moi qui vous parle na baseli na nzambe mosu mpe bazalaki wana rien moto adiscerna ta comprendre ke eza message rien tellement bango balingaki ka poto se poto bakufa bandeko na ngai naoloba bango na esengo te so nasali émission c'est parce que je vous aime ezaka mpo nalingi na épargne bavie ezaka mpo nalingi bandeko na ngai mingi totika biloko ti au son de ma voix olingi obengisa ndeko na yo pardon soki possibilité to moyen eza te aya poto na voix normale tika ava na Congo lukela te eloko mwa asala c'est mieux à moins que ozana poso mona ya kufa tala on tente batanta nzambe te ta mosu oloba nanga bongo bao bazobika to mpe bao bazokota wana mais mama nanga papa nanga na chance combien de pourcents na combien de pourcents ya chance na combien de pourcents ya chance de eza neti bazotuna yo bapesi yo choix omoni nzela ozokende wana 20% ya kovivre wana 80% ya kokufa ya solo wana vraiment ondima ozwa risque ka parce que yo olingo ya poto nayebi te eza choix nga napesi conseil oyo amoni ke toli eza bien asaleli oyo mpe amoni ke naoloba bilobela ou encore naza na nzela te ye ka moto akoyeba mene ya mwe nzambe na likolo akote ngai ayebi ke non mwana mwasi alobaki ka nde baloba bisika moto akufa bato moto mawa azangaka te nga moto mawa na ye napesa conseil na bandeko na ngai vraiment que le Seigneur vous bénisse namoni tosuka awa parce que nalobi ebele j'ai tout dit nalobi ebele que le Seigneur vraiment vous aide que le Seigneur vous aide ya mbongo za nango sala nango commerce sambela nzamba orienté yo soki nzamba apesi yo avala yebi so sala boye en tout cas oza rassuré yeba ke esimba lobi okoma oya poto congé oye obeti to osombi biloko ozongi
vie est partout. La vie est partout. Tala, ebele bayoka banzelo na basango, baya bazonga te. Misusu bazonga. Bakopo ya kuet. Combien bazoteka bandeko na bango. Kaba biloko ba porte-à-porte toyoka. Moi na moko 3 ans passé Congo mikili ezongisa ye. Nzamba pambola Aisha Okoko. Mwana na ka cousine na yeso adiza akenda pe Koweït yango mais ye tanga ye Koweït atikala komona cousine yango te atikala pe koyoka so na telefone te contact ekatana ote yaka koto awa eza bia musala eza bakopesa musala ba système akoteka ba esclave do eza bamambo ebandi kala mwana wana ayaki nzela Congo Brazza bakale na nzela ola comprendre nzamba alingi te jusqu'au point où bapolisier bali bavioler rien mutu makasi aya na Koweït akomi na Koweït bakangi passeport bateka ye pa baarabe wana kesala misala esclave baniokola ye alinga kufa heureusement nzamba abolingo batikela ye quand même téléphone na maboko na partir ya téléphone na kota en contact na Aisha Okoko na Congo mikili na ndenge aya kokima tout ça baeda ye bamema ye na ambassade depuis basele bapapier azonga Kinshasa Aisha aloba merci Seigneur alobi malamu nalia loso na matembele par exemple tala basango boyoka ko ezalaka yango te ba vérité 2 ans passé na landa garçon moko alobi namoni liwa na miso na lapi ka banzela oyo bango ezaki nzela bakota soki Canada soki États-Unis soki wapi banzela ya Mexique banzela Mexique bango ezaki nzela Mexique ka système ezaka ba même système neti Turquie Grèce alobi bandeko nanga tozoya na mona vague ata ba 20 mètres liboso tala ba africain non l'Afrique et ses talents bato baloba na bango Afrique ba africain ba talent to wana ba talent pardon ya biso moko kaka ya mabe bandeko alobi bandeko na ngai vague 17 mètres tala mulai siko biso na eloko na biso wana soki dingiso eloko nini non il faut to mata nga nzambe na bomoye yeswe alobi non tozo ya mutu conducteur alobi effectivement nzela tokende yango na mais ya tuni me na ndenge nini alobi eza bongo donc il faut kande toza na eloko oyo il faut to mata po to katala nga mukuna do bamata vague nga nzamba lola ye nayebi même pas ils ont fait ça comment alobi bandeko na frôler liwa namoni liwa na misu na leli mama na leli na kati ebalenga moko na Jésus nde ba risque bato baozwa abi bato bakufi année passée combien bato bakufa te mona ba congolaise combien ba jeune fille bana basa kitoko bana mike misu bana libota moko 3. Quelle perte na famille, quel gâchis. Beaucoup fina bino kabwe. Likolo a poto ya solo wana vraiment. Ya solo wana. Ya quoi en Europe? Ezala paradis. Bon, naebi que certainement le banango zolo babongo parce que yo za déjà na poto ngo limbi sangai. Mais vie eza vie et là on a le bana yo maman, papa vie nyonso eza vie. Et la vie est partout. Bana basi ba kufa tala bana basi kitoko. Na bana mike bana ba 10 ans 8 ans 6 ans 5 ans quelle méchanceté vraiment tu vas prendre des risques remema moi non na banzelo ya solo wana nga nzamba lola moko mususu na ebite so ezaki na début année oyo ou bien année passée prophète ka banzela Brésil prophète ayebisi bango nzela eza polele nga so nzamba lobi na nge ratakate babiloko wana nyonso eza na YouTube so na bina réunir yango nyonso nasala émission d'APLV ka mpona na alerte je sais pas nayebi te me réunir baelema wana prophète alobi na bango ngai soki nzambe alobi erataka te et puis tozoka ba voice comment est-ce que le messie azo expliquer bokende boyebi nini nzambe mwasi akufa na zemi na bana na mwana moko
elongo mwa baje wana mobala tikali na mwana moko mobala olela lobi nazoyeba te na oloba na famille ya mwasi nini taba okatisa mobala yeba inage siko mobala kati na bana mibale moko ya ye moko musu ya muninga voisin déjà elongo mwa baje wana pendant que mobali bazokatisa mai ndenge ezalaka na bacaprice nango mwasi azalaki na zemi s'il vous plaît ntango bazotiola mwasi obelela mobali chéri tala biso koto oyo siko mobali atali soki alobi atika bana anake secourir kuna bana mpe bazwa problème donc il était obligé akatisa na bango liboso parce que il paraîtrait ezala nango mai mwa monene te ya molai te eza distance ezala molai te donc bakatisa yango na makolo mais ezala mama nanga nzambe alola pardon ntango akatisi bango atika bango na bord po ye azonga aya kozwa mwasi trop tard akuti mwasi asi ameli mai talaka mwasi azemi leta abimisa ye bameka kosala Jesus Christ bameka koranime la femme n'est plus mwasi akufi Patricia nzambe sunga c'est comme ça tonto aleli alobi nayebi te na oloba na famille nanga nini famille ya mwasi nini otala mwasi akufi ake ya mobesu kabwe na zemi ono ya poto pardon nalingi bino mingi nasuki nzambe asunga bino c'est à vous de juger napesi conseil merci que le Seigneur vous aide et vous bénisse à tantôt les amis nabosanaki nasaki émission moko mais malheureusement YouTube a bloqué en fait YouTube avant na kotisa yango ntango ekei na système ya checking po tobaba ndenge ezalaka kaka po ekota ava ekota na chaîne ezala système oyo tosalaka ifo batala yango de façon ke soki eza ata mosusu na babiloko moko oyo ekoperturbe to ekosala mabe esignale yo ke émission oyo so okotisa yango YouTube abloke to boye ekozala barestriction malheureusement totiaki baimage moko wana YouTube azali d'accord nango te donc on était obligé ya kolongola bato mosusu basalaki yango baémission bango batiaki baimage te balobaki kaka na monoko bamisusu balakisi yango kaka na batelefone tout ça récemment bamama moko anga nzambe bakoti na réservoir s'il vous plaît kapo bakota Angola yango nazoyebisa bino sango ya musika bandeko na ngai Angola ebeba kala toke so ba 5 yango nga navandi na Angola na famille monene na Angola nzela na yela poto avant na ya koto yo nalekai par Angola parce que famille ezalaki kuna na pasai mwa temps avant nazwa avion na ngai nde ezala kaka mpona ya Europe nayebi Angola ya temps wana oyo moto akokotisa loboko na poche azwi $100 akabeli yo Angola oyo pero tobandi okasango Angola kala Angola ezala jeté dozwa kaka ba 10 ans passé ti kita 15 20 30 non Angolais ezalaki Angolais poto ekotele moi j'ai une cousine ngana na grande sœur na ngai lelo oyo akomi kolela luka ya poto banzela makolo ndeko wana 3 visa ya Schengen expira na maboko à plusieurs reprises aboya na eko ya poto parce que abane ko vivre mieux a se retrouver na Angola anayo ke Chine azia koteka bakabelu na ye aosa ba conteneur na ye elle vivait tellement bien qu'abia na ya osani na poto exact effectivement mbongo ezalaki bandeko Angolais beba kala batu ngana na bandeko basalaka na mai mon père fit un inspecteur pétrolier na Angola basalarié bandeko kozwa dans les minimum bazalaki na minimum ya $1200 à l'époque plus ou moins 5 ans passés 6 ans passés et puis kita wana ezalaki salaire na bango ya mois en dehors ya mwa babilo mosusu nde ezalaka na kati ya compagnie mwa cop mwa nini so okema ezongisa boye esala boye parce que bazali mpe na bamaka mosusu ezalaki ta mosusu batindi yo quelque part bapesi yo mbongo ya hotel oyoka mbongo wana hotel olie na yo okevanda no soki wapi soki nini babiloko wana ezalaki mais salaire azali na $1200 dans les minimum parce que bazalaki yo bando ozwa bambongo ebele bazali ezodépendre na grade na minitio nde naosola na bino
kolongwa 1200 ti 200 bakoma na ba $200 jeu de grand frère basala na mai na Angola bakoma na ba $250. Mama na salaire à $200 na Congo wana kutuko au foot ndako ndeni, mais bizarrement na Angola avec $60 au foot lango garantie à studio. Tu peux imaginer $60 au foot lango garantie à studio. Ba contrat pour exemple reculer peut-être msope 50-40. Ngana ana ndeko avana na studio ya munene ana famille oyo ba studio za mwa munene bokabola ngwande na tuna ebo futa combien alobi mbongo to futa na mois eza $50 divisé par 3. Vous pouvez imaginer $50 divisé par 3. Donc $50 mbongo a garanti à 3 mois na Angola na Luanda actuellement na lo banabino ba mambo na lokotité de vie eza soute dollar est comme tellement likolo que $100 en Angola a ba million. De c'est pratiquement impossible moto en Angola actuellement atteindre le $100 to $50. Loba peut-être ana ba cop na eto ba maramune mosusu eke bon ata ezo pesa na ebité parce que le fait que mbongo e koma mwandenge koma wana ba biloko peut changer ba prix et consort, mais ya kokamwa bato bazui risque ya kokota na réservoir mikolo yo esali même pas un mois lisolo oyo bato ba ezana bato bamonaki ba vidéo na Facebook so botani na bato bakota Facebook mingi na ba page na Facebook bato belé bamonaki yango bazo bimisa bango ya kotia mupepe do misu miteme se kale bazo fula bango mipepe ya kofula wana nyonso kaka po a koluka vi na ngola so disant na ngola ndevi ezali. Combien baza kuna bao galérie misusu ba na posa bazonga Congo mais bazo ba pete bazonga ndene vi ba réalité ba mamonde koma kilikili na ebité tala des fois mitu esalaka wana projet ya kosala eloko ya kokende sika zwa tanko réfléchir zwa peta ko bondela nzambe lelo on a trop de problèmes na société parce que batu balingi bazala place o bango balingi et non place o nzamba balingi bazala. Mama zala bisiko nzamba bengi yo to nzamba sengi ozala. Peu importe réalité, circonstance, temps, nzamba au pourvoir a fongola nzela. Nzamba ebisi Abraham kita kende na Canaan na mboka songolo. Abraham ake Egypte. Pona nini parce que kuna bili ezalaki mboka nzamba ebisaki akende sécheresse ekotai makasi nzamba ebisi non moi je ne te vois pas ici na ebisaki yo kende bisika boye awa te bien que bisika effectivement de biloko to salaka to Congo pasi na kende na ngai Europe Congo pasi na kende Brésil Congo pasi na kende Turquie Congo pasi na kende Maroc pona kota Europe et pourtant nzamba zo mono na Congo parce que lobi a obongisa makambo mususu yoko yako kende bisiko nzamba zo mono te to nzamba zo zelo te tu vas te créer des problèmes et à quoi intervenir te bato ba kufa na boloba nini nzamba za wapi boloba nini c'est comme ça nde bato bazora ba risque ba masumu oka muta oblame nzambe po ani nzamba bikse ba ontete pona ni bango batune nzambe tava bakende ou encore nzambe mutatinde bango bakende oboloba na nzambe bikisa bango oyebi des fois tokena rechercher nzambe kolukele makambo place makambo ezate totike kimiako totika nzambe kimia asi asala nyonso mutu nde na place asala part na ye ola sala o esengeli ya okese eloko mususu et puis tango obeta poto ou encore capoter esali soki nini ekomi yo nzambe nde lelo bato bakoma koblame nzambe na makambo nyonso ezoleka na mokili soit disant nzambe amabe soki azalaki mpona nini makambo eboye ezosalema mpona nini eloko songolo pakala me atande bomemaka masumu bible ezoloba le malheur ne n'est pas de la poussière bomemaka nyonso ekomelaka bato wana ezalaka bahazard te
so nzambe alobi bana koexplike yo bon comme aka nzambe aka nzambe ya ba ignorance okala tozalaka nango toblama mpe nzambe tokondana nzambe mais na mawa mpe na bolingo na ye ntango asungi tokoma comprendre on a compris que Dieu n'y est pour rien, au contraire il est amour et il ne veut que le bonheur de l'homme. Combien temps mosusu mpe tia okeba nzela wana nzambe ainterpele na bandenge ebele me mutu makasi nzambe alotisi ye bandoto kokokende nzela wana te tala mutu makasi combien après ntango akufa kuna nzambe